nous eza nini lisolo nini oyeko betela biso oyo biso na bango elongo tokoyiko yeba na mitu lisolo nanga ezali boye na sala formation nanga awa CAP Petite France na koyiko vendre diplôme nanga na ndako te yango na sali na ndako na ngai moko na sengi permission na mobile nanga ponga naza marié naza marié na mwana moko na koko na ngai na sengi nzela na mobile nanga na lobiki na lingi na koma kosala ko garder mibali oya mikolo basi bakola po bana mikie po kinunu ya yo donc eza ya bana te mais ya mibala mikolo oui yanga eza ya mibala mikolo wa mama mibimba na boy ko garder bana mikie po eza musale beli yango na senga ki nzela na mobile nanga atike nga nzela na ndako nazo garder ba papa ba mama oyo moniki ozo kende musala oza na pesa robomba papa te nga nazali 50 € par jour eza nango ebele te mama yaka papa vous à l'aise la place otika na ndako asala ba bêtise oyo kotikela nga mama nunu nasala ba conseil nasala ba histoire nasala ba masolo ya kobeta nasala ba conseil ya kobeta yaka mama nunu azali wana nasuka émission na kopesa numéro nanga mama nunu na kati ko po elekenga te moza vraiment mbala liboso na yoka likambo o do banda na bota matina komi na ajo na yoka likamba boite mutaza na CAP Petite Enfance na ye afongolisi mo elongo to kobenga garderie na ndako na ye olayamba ba bébé ayamba mo bana yuzo baba papa ya batu yo moko kozana mwasa libala mama ozo panga te ke ba papa no koyamba baya ba bébé sa libala na yo ba bébé sa mwana na yo obi kozana koko ba bébé sa oya yo koko idango yeli ono wapi la diplôme no vena ba comment vraiment que nous vraiment nous bona kaka ba papa no bana na ebisi yo fana mokili o eza mokili na ko tant to bota makafo ko créer exactement que oya ko sala ka o batu basala ngai na mona ka baninga na ngatu tangana bango batikala na bana ba bébé batikala na bana ba 2 ans ba 3 ans na préféré na ba papa pona zana musale belete na zaka la conseil moko ya formatrice na ngai yebisaki ngai comme les zaka Valérie ayebisaki ngai yo na mona ka ko encadrer ba papa bien eloko ani tikala nga donc diplôme na nga mayele na nga na zoka ne eloko formatrice na ngai yebisanga yango nazana besoin ba papa nazana besoin ba mama olingo kende fete pesa otika papa ezate ngai era munene nazali pona bien yaka papa Rosepela papa en tout cas merci beaucoup à la mine Rosona na peu pour vos amis bali na plateau likambo o do na ko digérer ngata mukete bonjour papa pasteur amen papa bozo mona na zo tuka ko makambo mama o abikinga mama la bri elekinga nazo kokate po tozana émission mozo mona voilà maman Sylvie na yebi na ngasi ndia Lola Sultani. Ya kaswa ya na meto konga mwana mswahili na hata na mtoto yani balela ngai ale mama hata na mtoto yani balela ngai ale mama donc moi si donc moi si famille c'est papa na kinya pasa la mao kinya bien ba pona baza bandeka bajani ba humbe na ba fande sika mo le kitine em so peso ka mo ben so ke da pe o ke pa moi si mo pe moi sa pe ka si na bo so em tabana ka ni acteur comédien ya makasi lokola Jani tout le fandi boye s'imposer donc ko tika mbongo ka jokisa na ndeni on tiko liambongo ya matanga Jani liambongo ya ni les suivi na mao vraiment sundeli mao azakuna te mao bazonga na baona mao bafanda kinda kumoko lisu Jogi ta ko tela video ya yangi comédien balelaki na comédie baansi baosala bacomédie so omoni tiel kutu tiel ko otyola bima na butu baolele mutakala bato bazoza bakala so baotyamu yasi ya bacoli baaleli na comédie eloko Jani akufi yango oyo asali comédie bato baseka
eza teke ignore ya singi ete aleli ye na comédie ndeni yango oyo nde vie privé yango oyo ezaka na vie privé mtetelengana na balabala yango yaka na vie privé na moment mona olekisa noko très difficile mpona vina ntango babandi osala live mpona baofinga nga na makambo nayebeli mituna makolo te bokomisanga epula bokomisanga mama mobimba koko nga mutu na bala mobali na zo mobali na na mona uta mobali na Afrique na ya na ye boli bokomisanga lokwa zoba mobo lokwa kizengi lokwa victime mobo na ofanda kinya te na olala pongi te la brune bazofinga kuna boyoka te bokeba na bino boni bosaka na bato beko bino bokasa teke bato baofanda kinya te nyonso bosalelaka bato balive alokuta nyonso osalelaka bato balive babandi ofinganga boni bokomisanga mobange bokomisanga mokolo trop c'est trop naza mutu na lemi na droit ya oloba napesi réponse na makambo ezolobama napesi réponse boni boyeko nabengi mutu mpe te tuko sikoyo na bando oloba parce que so na ovanda kime na luma zoba ntango babandi ofinga na live kuna na likambo nayebi mutu na makolo te ntango nga na réagir mpe bamona nga zoba trop c'est trop Jani ata zwi mukanda lelo lomoni parti obokata obino nyonso bozwa na bino obogecha ba chaîne Jani soka zwi mukanda lelo akimi esala nga bien makasi elo nazela na vina nga Jani akimanga peut-être ko arranger nga na ovanda kine na kwena nga na bana na nga soka zwi mukanda akimi eza mu makambo esala nga bien makasi poko longwa na epembe na nga peut-être edine ba problème pona nga Jani soka zwi mukanda kine bengisi soki mwasi na Kishasa abengisa te yanga nini na kati bandeko nanga boza basi lokola nga bolingi nini bino nini ngo bolibola tanga na nzoto boye la brille Jani Fai ona botane bana misato ata zwi mukanda lelo kini eko arranger vi nanga makasi elo na zelaka na vi yango wana mengai siko pona bengane na ndako nanga na obengane te ye moko nda obima okende lokola bino bolibo sunga ngai ke na yebaka te po ngai mutu ngo na kopesa bino information nga mutu na koyebisa bino bokalisa ponga na sala émission te pona loba te na lekana na bemission te bato bakanisa kwa neti nga na zobanga koloba na linga te mkongo na ofunga mnongo na loba ebela bato bofanda mamoki Jani Fai soka zwi mukanda na pesa bino réponse po bato babengi na peut-être bino boyeba na bino eloko te nga mkono mvana kiti na ba Jani Fai soka zwi mukanda lelo kande boloba wana soka kiminga elongola nga la brune te ekozwa ndako na nga ya HLM bapesa nga na ozongisa ngo te na préfecture musala na nga ndenge na osala boye elongola nga musala te échanger nga na eloko te au moins kutu so Jani Fai azwi mukanda ke esala nga bien makasi po na ozala kimia na se débarrasser na ba bêtises nyonso oyo nga na mikotisa banda bana ovana na ba problème olati nga na nzoto bepoani bana oza basi otika nga tranquille Jani Fai soka azwi mukanda nde bosalele émission nde boyimili ya kombo na nga elibere vi na nga makasi mpe na ozala très bien esala nga belo na zela na vi peka yango wana peut-être bino nde bozwa ngo grave nga mpona nga ya grave te nga mpona nga eloko asika ezala te mpona yebi nde babisombela konga nayebi nde bamilesaka nayebi nde bamilesa yebi nde bakendaka mosala so botali be nga alukela bato makambo te nga na finga bato te bokanga makala na ngaka ngai Jani Fai nga te nayaka boye na poto Jani mutu aya obota na nga bozi eske ofuna bandolola Jani nde aya obota na nga nga aluka Jani te naluka Jani te mpona bota na ye nakangaka ye makasi te ye nde aya obota na nga aya mpa na ngai aya luka nga donc voilà naza mwana bato naza mpe na vi na nga na bana na nga bokovanda kaka bebolati nga na nzoto Jani asoka azwi mukanda kokima asololaka na mwasi mosusu bongo soki asololi yanga nini bino boyebi comportement na nga te bolingi nga mpe na ndovanda kiti na balopesa bino bédication tala kutu boye tala boye so boza aposa information nga nde mona opesa bino beinfo soki azwi mukanda lelo akeye abali mwasi soki abengisi mwasi na poto bon nga deya nde na ye poto oyo abengisanga te sikoyo yasikani nga nde na obengane na ndako na te ye nde obima otikanga peut-être pour bomona nga na loba te nga aza na nga fia oloba te eza genre na nga te na oya ovanda te na ovanda sija Jani te eyokanga na nzoto bongo lelo siko so azwi mukanda ngo akei mobile mosu alinga bala nga mona nga na banda na ndenge mabe tene ata bino mo fo ozali ofo mutu nese saa te nga nayeba Jani na théâtre te nayeba Jani na théâtre
En tout cas, bande bolimbi sanga pour nous choquer bino lelo. Nous choquer bino. Lelo on dirait dernière mission et puis dernière fois on dirait natanga comme bois jana mnonanga na média. Ouais. Bien sûr. Dans un moment on dit le vote ba mi balendo lobby on a moko kufa. On fait le 9 mars. Okay. Donc déjà 15 ans dans ma vie. 15 ans de jeunesse na poto 15 ans de vie. On a confié le 11 mars. Et ça quand on est nini au bal bozala gagné. Akibala libanda le même jour avec ce qui tournage le kabini akibala. Na pourquoi zongeli pe na ndako sali nuit de noces. Nga jour mo comme par ça na singe téléphone na benga na mo ba message. Na ko message voilà na copine mo boy. Na moni Sylvie Moliso. Na sina yoka ko bwana. Nga na zoka numéro. Na Sylvie na koma pembe. Na zoa kaka. Na koma pourquoi parce que na mona ka ba message Sylvie Moliso koma. Bato ba benga. Basa ba comédie be ya mine ba benga. Mao jenaza limite na 7 na 13 avril. Ah bah la mariage n'est pas là. Dieu m'attend par là. Nabi oh, c'est fait en wa chancer. Il y a jour là. Oh, wali bomba toninga te. Bon yemo mta de sege ba mutunga sana. Oh yaka. Ba fia sanga tina tel point que na lata pena ma robe ya mukie na mo pas passer na zenya munene. Na bimi na zo taxi express na ma tonge na komia na couloir na 20 mètres. Na ko kishorti na bengi mbalo sombo. Ai. Mbalo, tuka jena bala. Ake wa bala na ko landa teso nganda. Ngabi tena zao. Mbala landanga. En fait na gera choc wana nde kitanga na mwana. Ya. Na bota. Mwana nga akenda 16 ans, c'est pas 15 ans. Au 2009 le 16 ans. 16 ans lelo. Le mwana na zala victime. Ya bondongo na ngana. Il fallait un jour aller dans la TV à Kissenga Bindoki parce qu'il y a un document. Il fallait un jour avant la télé, Alba Oko va pouvoir déstabiliser. On a la réputation tout ça. Et tout voilà. Et le Bama. On a compris ça un mois après. Ok. Abando Zalanding, Tinenga Kofi Bando, ça saute à Bandi à Canis, qui t'a touché. Abenga Senga pardon. Aolena. Alors ça m'a bien. Et c'est que il était en haut sur la zone nanda kuna ya chaka meli. Na koloba nanga. Na ka mutora pembeni. Mama o kuna sale lo na senga bikala. Omoni lokola bino bwa kizengande na loka. Ya uli temo, ya uli mama. Lokola na loka yo na pesi 5 mois. Ya yo pesa ye mukana parce que na lokazo wa mukana yo pesa ye mukana mais soki yo pesa ye mukanda ki bonjour bana nani na ba deli parce que na ko fa pembi ya mwana mwasi na bina ye na wasa la bine yo fa lelo ozi ko na TV wa kizenga ndo na kango na tisi ndo za mukana te machin lokola na kango na tisi ya wili mambo témoin azo kama ngolo na peso 5 mois ba peso mukando comme français mais ceux qui ba peso mukanda que après 5 mois une année après na le kaka on a le banabino na ka bango une année mais aujourd'hui ça fait au moins 2 ans et demi à kofi sans papier. Est-ce que au permettre biso tout me ka kobenga maman Sylvie Moliso pour tout ça qui numéro na ye na ça qui est fort, il y a un la famille, on permet de bien surtout bien. Bien sûr, pourquoi pas? Bien. Maman Sylvie, Moliso, il y a un besoin de mon donc vraiment, numéro à maman Sylvie, donc je n'ai pas bien besoin de mon nom. Maxime, quel bon maillot qui a dit, mais bien que normal, vous avez un gaz à la télé.
Ngambe kwa wali boye. Faida ngaki. Non, ça régime Matina Kondi. Liopa ake. Franco ake. Yafa yome na niamini kona ome na tena tiki. Yafa osale na ome na koka. Yafa aseka kama yafa olieni. Abinyo sona. Yamu bana sona ndak na tomo sona tuna ndali boss. Oh. Ondi madanga za mokonde. Ondi madanga za president. Ondi madanga binisa bale bele. Au moins tout allez construire contre les cigares de roulage à côté de sa famille. On a d'autres noms de dévos à comme voilà. On va faire la dévose. Pistolet. Boy na mote mo mba. Na tuna baba itaifiki ya boy. Na bila ifiki ya boy. Ifiki ya boy na binga na on sister na bengi na fiki na telefoni. Na fai mo tuma biona ede na mote. Ndenge zolekila yoza master Jani Fai ndenge makambo ezoleka bien ezoleka mabe. Est-ce que siliki to sepeli ndenge na sepeli te makambo ndenge ezoleka sepeli te na sepeli te parce que Jana Beli bamiso bamonana te onga na solo be la vérité. Jana Beli bamiso bamonana te comme makambo kopesa mbongo bato miso bakomonana c'est pas bon. Onga na solo ba c'est vrai. Jana Bela bato bamonana te era kufi ya kopesa mbongo bambaka sa miso bakomonana c'est pas bon. Vous comprenez, c'est pas bon. Donc ndenge zawana Jani a la bana misato a la poto. A la bana 6 na Kinshasa. à tout neuf. À tout neuf. Vous comprenez? Donc mbongo ndezo pesama. Faut bo pesa mbongo na bato ba souffrir na ye. Era na ko bela na ye. Era zo kota ba pital na bango. Era zo kufa la bango. Ezate ba oyo bazalaki te. Baya lelo, bando récolter mbongo. Moi je suis pas content. Voilà en vérité, je suis pas content. Vous comprenez? Ba o ba yela ba sima la ba zalate. Pato yebi petit musu ba no zala ba ngo pembe ni kuta pesa bandako, apesa ba musala. Mamona nité. C'est ça que moi je déplore. C'est ça que moi je déplore. Mais ba kanyo to pesa na loyenge. Mutu na mutu ana kai na e to pesa pa nani? Bon. Zo pesa na loyenge. Na loyenge siko on doit lobi la loyenge parce que déjà et bandi de la loyenge. Yolo ba la loyenge po ese ba matanga ese bandi la loyenge. Na loyenge on nge bandi la loyenge cela veut dire ba o bazala ki te ba komo zwa de ba mbongo. C'est ça que moi je dis yango na lo bandi la loyenge. Donc il faut ça la bateau bazala ki ne pembeni o ba bi passe à Jani. Moi c'est mon ami d'enfance. Là baza organisé omoni mige mbongo zana énergie eza na côté positif na négatif. Kolakisa mbongo na miso bato tozi autant na mama ya Jani na bana Jani na ba neveu na ba nièce na bato tout bazoka mbongo na mato sala eza mo compliqué. Bayo kanite. C'est tout. Tunaleta shukrani sana kuona tumefikiria kwa siku ya leo. Hii nyimbo ni miaka mingi tumetunga na tumetunga